Oui, aujourd'hui, mercredi 26 janvier 2022, sur instruction de son éminence, Papa Simon Kimba Kiangani, il y a une grande rencontre, donc des compétitions que nous appelons Tsinsan, qui a opposé les mamans et les papas. Et en fin de compte, les mamans ont gagné les papas. Donc c'est ça. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu na ndenge vraiment toboteli awa na centre d'accueil montant oyo bayebisi biso ezali écart ezali moke makasi ebongaki écart ezala ya molai mais toza nanu kocontinue match na biso ezocontinue papa bamama basiliki balinga balinga tekambe kotongama balinga balinga tekambe kotongama kotonga Yerusalemi boka ya bilaka ya mapamboli. Le mobile de notre rencontre aujourd'hui, c'est à l'occasion de Tsinsani, compétition entre les papas et les mamans de la ville de Kinshasa, et sur instruction de son éminence. Et à la fin des comptes, les mamans ont gagné les papas. Donc voilà les résultats de ce soir, ces résultats de pied ferme. Oti kako ima ima, ni futi na gino.